Botana bino pe boye bola mona édition ya samedi 28 mai 2022. Wapi baingo ga ebeti batambolaki pona koluka pe pona kolamba bino basango oyo tokopesa bino na mwa ngonga moki. Tofungoli basango na ngambo ya deux chambres ya parlement oyo basangana kibongo na congrès pona kotalisa bino ete mwana mboka Dieudonné Manza député national nde auti kozala bongo élu na nzela maponomi lokola candidat juge constitutionnel oyo asengeli bongo a remplacé juge Polycarde Mongulu oyo awaki mikolomile ki azalaki na vote yango liboso ya mwana mboka Louis Mbunga plénière oyo ezalaki bongo présidé et pai ya président ya Assemblée nationale mwana mboka Christophe Mboso Kodiapwanga na isika ya Bahati Lukwebo oyo asisaki te na plénière yango kombo ya mwana mboka Dieudonné Manza nde ekotindama epai ya Tata Mokonzi. Nangambo na mwana mboka Bahati Lukwebo président ya Sénat oyo akambaki o esengela ki bongo akamba congrès ye atalisaki ete akotinda se kombo moko epai ya Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola candidat juge constitutionnel na kota ya parlement pambate autaki bongo ko yamba mukanda ko uta na mwana mboka Louis Mbunga oyo azalaki pe moko ya ba prétendant oyo abendana ki tope ya desistaki pour na kobatela lokumu ya parlement congolais boyoka ndenge ya communiqué ki mokolo ya samedi 28 mai 2022 yambo ete vote esalama na ngambo wapi mwana mboka Christophe Mboso Kodiapwanga azalaki bongo ko présider bolate. Je viens par le message ci-après communiquer à l'opinion nationale et internationale que je venais de recevoir la lettre du sénateur Louis Mbonga Magalou Ngwanda, qui était candidat juge à la Cour constitutionnelle pour le compte du Parlement congolais, eh bien, par sa lettre datée de ce jour, il vient de se retirer de la course à la candidature parce que il veut préserver l'honneur et la dignité du Parlement congolais. Nous le remercions pour ce geste patriotique. Il a été soutenu par tous les députés et les sénateurs et c'est pour cette raison que nous disons que à nous, en notre qualité de président du Congrès, nous n'aurons plus qu'à transmettre un seul nom auprès du président de la République, celui de Manza Andia Dieudonné. Je vous remercie. Pour nous clôturer dossier ya congrès sengel ko eba ete mokolo ya liboso ezaki bongo mokolo ya vendredi 27 mai 2022 mobulu ebimaki makasi na plénière ya liboso oyo ekendaki tina bangonga molai na sima ya minuit pambate ba député ba tenemelaki mokano ya président ya congrès ezaki bongo mwana mboka Bahati Lukwebo ya kotinda bakombo mibale epai ya Tata Mokonzi. Voilà. Plénière ya vendredi 27 mai 2022 na congrès na palais du peuple pour na kobimisa candidat moko oyo esengeli a remplacer juge Polycarde Mongulu na cour constitutionnelle. Plénière oyo ekomaki na bangonga molai koleka kutu minuit e bimisaki mobulu na suka pambate ebele ya ba député pe ba sénateur bazalaki contre président ya Sénat Bahati Lukwebo oyo akambaki bongo plénière yango. Bahati Lukwebo a clôturaki séance plénière na koloba ete akotinda bakombo mibale epai ya Tata Mokonzi po ete akoka bongo kopona. Tolobi kombo ya mwana mboka Louis Mbunga président fédéral ya FDC Mongala oyo azali bongo candidat proche ya Bahati Lukwebo pe ya Dieudonné Manza oyo azali bongo proche ya président Mboso. Eloko esepelisaki ata mokite ba député pe ba sénateur ebele. Pona bango esengelaki baleka na vote moko secret
ndenge règlement d'ordre intérieur ya Congrès esengi en cas de divergence topé ya bokeseni ya makanisi entre Sénat et Assemblée nationale. Na o etali bongo boponi ya zuzi. Yango ezali bongo na article 30. Yango etindaki ba député ebele pe ba sénateur ebele bakoka bongo kolanda président Bahati Lukwebo ti na kulisa wapi akendaki kutu bakomaki ti na kusimba ye na nzoto. Bolanda. Moko ya députés nationaux azangaki te kobetisa ngonga. Comme c'est lui qui a présidé la séance, il veut nous emballer dans son rythme. C'est-à-dire qu'il dit qu'il va envoyer les deux noms de la République. Le règlement intérieur, à l'article 30, dit ceci. En cas de divergence, en ce qui concerne les personnes, c'est-à-dire les candidats, un bulletin secret est organisé. C'est ce qui a été dit par notre confrère. Alors maintenant, Bahati, au lieu de suivre, la majorité des députés lui dit qu'on va prendre les deux noms, on va présenter la République. Il veut emballer qui? Si le président veut que cette institution soit stable, qu'il ne valide pas cette décision qu'on va lui amener par les deux chambres du Parlement. Il faut que ça revienne encore au Parlement, au Congrès notamment, et on va en décider en conséquence. Parce qu'il n'y a pas eu une décision finale. Bahati nous a emballé. C'est ce qu'on appelle en français la ruse. Et Seigneur Koyeba été. Plénière Moussousou ezali bongo programmé pour na mokolo ya samedi 28 mai 2022. Kasi Bahati Lukwebo asalaki message ya ba sénateur nyonso bakota yango te. Kasi ndambo ya ba sénateur bazali kala na salle. Dossier oyo ezali ya ko suivre de très près. Ngonga Ebeti. Conseil supérieur ya défense et Salemaki na bokambami ya tata mokoni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kolalisama na bitumba tope ba affrontement oyo et Salemaki kuna na est ya Congo démocratique kati na mapinga ya FRDC na ba M23 oyo bazaki bon soutenir na armée rwandaise bongo na suka mikano ezomaki pona M23 pe pona ekolo Rwanda. Porte-parole du gouvernement, au ministre de la communication et médias, mon amboka Patrick Mouyaya, Atali Sibino Yango. Voilà. Na kotalaka situation sécuritaire na Est ko le Congo démocratique o ezali ko préoccupé makasi tata mokonde ko le Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sima ya soutien clair ya mboka Rwanda na ba M23 nde etindaki tata mokonde ko le Congo démocratique a réunir na lombangu conseil supérieur ya défense pour na kozwa ba décision courageuse o ezali ya ko sécuriser population congolaise boyoka porte-parole ya gouvernement pe ministre de communication et médias mwana mboka Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus de Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la défense tire les conclusions ci-après. 1. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ce fait, il est exclu
du processus des discussions de Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais dont l'attitude est de nature à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Ngonga Ebeti. Députés nationaux élus à Nord Kivu Nangambo na bango basala kibongo déclaration mokolo ya jeudi 26 mai 2022 pour na kotalisa soutien na bango na mapinga FRDC pe kotalisa été bango ba remisa kibongo $100,000 américains lokola effort de guerre pour na kusanga mapinga oyo bazali na fonkuna na bitumba boyoka bango ndenge ba betingo a une histoire dans notre pays. Députés nationaux élus à Nord Kivu bazali très préoccupés na situation ya bitumba oyo ba M23 ba uti kozongisa mikolo oyo na appui ya armée rwandaise tina wana basalaki déclaration wapi ba condamné yango makasi pe batalisi soutien na bango na mapinga ya FRDC pona yango batalisi ete basangisi $100,000 américains lokola effort de guerre pona ration ya ba soldat oyo bazali na front. Na kati ya déclaration na bango basengi na gouvernement congolais bafunda na ba instance internationale ba rebelle ya M23 pe ba déclarer bango lokola mouvement moko terroriste lokola ba ADF boyoka bango ndenge ba betingonga. Pendant que nos regards et efforts étaient tournés vers les trames de Beni du fait des ADF et dans l'Ituri du fait des Codeco et autres groupes armés, les M23, soutenus par l'armée rwandaise, refait la guerre contre la République démocratique du Congo depuis le mois de mars 2022. Les affrontements avec nos forces de sécurité et de défense ont fait plusieurs morts et des déplacements désordonnés des populations dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. Nous dénonçons énergiquement ces actions qui mettent en péril l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale, ainsi que la paix et la sécurité internationale dans la région. Face à la gravité de la situation, demandons au gouvernement de la République de saisir urgemment le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que les différents mécanismes sous-régionaux au fin de trouver des solutions qui s'imposent et de déclarer les M23 comme un groupe terroriste à l'instar des ADF. Ngonga Ebeti. Nanga mona bango ba mouvement citoyen nyonso ya Congo démocratique oyo ezali bongo na Kinshasa basanganaki mokolo ya vendredi 27 mai 2022 pona koyokana lolenge nini bakotalisa kanda na bango epai ya ba M23 pe na ekolo Rwanda. Irene Bulembi abetingonga. Mouvement citoyen école au Congo démocratique basu option ya koloncer série moko ya action ya protestation paix à résistance o ekobanda lundi 22 mai 2022 na gare centrale kolandisama affrontement o ewuti kosalema na Nord Kivu 4 na ba M23 pe ba FARDC au cours ya première manifestation oyo mouvement citoyen ba bengi ba leader politique ya ba tendance nyonso population congolaise pe ba pandisango ba religieux communautaire ba étudiants ba défenseur ya droit de l'homme ba motocycliste pe ba parlementaire nyonso ya ko se mobiliser pe ko participer na rassemblement national et sengeli koyeba ete sima rassemblement oyo déclaration moko ebongisami pe sitting liboso ya ambassade ya Rwanda na Kinshasa mokolo ya mercredi 1er juin 2022 pona kosenga rupture ya ba relation diplomatique na Rwanda pe expulsion ya ambassadeur rwandais Vincent Karega na occasion oyo mouvement citoyen batalisi soutien na bango na basi pe mibali oyo bazali kobunda na front po na Congo. Ngonga Ebeti.
Nangambo ya opposition mwana mboka Prince Epenge président ADD Congo po moko ya ba communicateur ya plateforme la muka ye abetsa kingunga pona kotalisa ete esengeli mapinga le sengeli gouvernement congolais akata bongo ba relation na ekolo Rwanda boyoka bongo ndenge abetsi ngonga na micro ya Yannick Mulengo pe Patrick Lusala na kati ya coalition la muka PADD Congo to condamner ba atrocité oezali koleka nsika wana este ya mboka na biso précisément na Nord Kivu. Pour la coalition Lamuka, il s'agit là d'une guerre d'agression. L'on ne peut plus se permettre ya koloba ete ya liba attaque ya groupes armés. C'est une guerre d'agression. Congo mboka na biso et ali victime lelo. Il y a 3 mois, porte-parole ya gouverneur militaire ya Nord Kivu. Abeti lo seba lobi M23 et attaqué biso pe na kati na bango, il y a des militaires de l'armée rwandaise. Alors même que porte-parole ya gouverneur militaire ya Nord Kivu abanda ko accuser directement Rwanda ya ko manipuler M23, au même moment M. Félix Tshilombo lui avait accusé plutôt les FARDC d'être à la base de l'insécurité. Qu'est-ce que cela veut dire? Problème au toana yango lelo na mboka na biso senge boye bayango ezali nde parrainage ya régime ya M. Félix Tshilombo na Paul Kagame. Yango ekotinda ye très souvent a qualifié Paul Kagame lokola allié, partenaire privilégié, au point même ya kobenga ye frère. Et pourtant coalition la muka plusieurs fois to sala ba marche pour na ko dénoncer implication à Rwanda à ba atrocité à Est. D'ailleurs, plusieurs rapports ya Nations Unies 2020-2021 et à ONG internationale et démontrer suffisamment implication ya Rwanda na batrocité ya Est ya mboka na biso. Lelo coalition la muka est tiré ba conséquence ya cette nouvelle agression rwandaise et tozako exiger à liboso ete esengeli toutes les relations diplomatiques na Rwanda et katana na lombango. Esengeli ko renvoyer ko expulser Vincent Karega ou ambassadeur Rwanda awa pe ko rappeler ambassadeur congolais na Rwanda azonga kisasa ya misato to exiger était tous les accords, je dis bien tous les accords, tout contrat signé na Paul Kagame, des contrats économico militaro sécuritaires, ba contrat yoana nyoso ezala rendu public. Parce que ba contrat nyoso, ba accord nyoso mais c'est une signé na Kagame ezali secret en violation de la constitution. Na basango ya ba parti politique esengeli ko ba été première réunion ya comité ya sika ya conférence des présidents ya mouvement de libération du Congo na bokamba miyamo na mboka Joël Mbombo esalema kibongo mokolo ya vendredi 27 mai 2022 na siège ya mouvement de libération du Congo tozomiana na commune ya Gombe na avenue du Port mifika na mboma azaki wana pona bino bolanda. Simana Ekopona Maloko la président ya conférence des présidents Nikoleleki Lisanga Oesangisaka ba structure pe ba association ya mouvement de libération du Congo Joël Mbombo a bengisi réunion ya Yambo vendredi 27 mai 2022 na siège à parti oezwami na commune ya Gombe et le na comité na ya sika kotala ndenge nini pendant 3 mois ba kosala mosala pona botombwami ya MLC en particulier conférence des présidents babandaki na ino na kotonda comité euti ko bima o etikeli bango ebonga pe ba membre o ba votaki bango ba lobeli pe préparatif ya matinée politique o elengela mini ko lezali koya na Vélodrome na commune ya Kintambo pe ba sukisi na calendrier ya comité na bango boyoka ye ndenge ya beti ngonga ezalaki question pour na biso ya ko remercier d'abord bango pour na confiance o ba placer na biso ezalaki pe question pour na biso ya ko remercier Mokonzi na biso secrétaire national en charge ya ba association Mona Mboka Dongo Mobutu et que présenter n'est-ce pas na plénière fait des routes na biso c'est-à-dire que eloko ko kamba biso ndenge nini to kotambola pendant mandat na biso mobimba et to profiter qui peut pona ko expliquer ba président na ba coordonnateur nyos o bazalaki awa présent importance il y a conférence des présidents et Tosuka qui n'a divers en tout cas nous faisons l'équipe malamu
toujours na cadre ya ko préparer ba activité aux ya monene o to kosala ngo na Kitambo na mois de juillet na stade Vélodrome. Voilà, donc c'est un peu ça ce qu'on a fait, mais quand to lobeli pe makambo ya itinérance pour na que activité na biso o to za ko préparer na stade à Vélodrome et simba bien to ko sala calendrier na équipe na ngai mobimba o to ko banda ko sala chaque week-end to banda ko visiter au moins 4 associations. Question pour na biso to sensibiliser bango, question pour na biso to mobiliser bango pour na ba préparer pour na manifestation ya monene o to kosala ngo na Kitambo ko zala meeting ya monene ya kafu o pe to kosala adhésion massive na niveau ya meeting wana na détermination oyo lisanga ya conférence de présidents à Kanango to bandi ete na 3 mois oyo misala ekomona na penza na miso ya bato ndenge kaka balobaka na MLC to kolonga ba yi conférence de présidents pe ba kolonga na mikano oyo bazali nango posa kokokisama ngonga ebeti. Kalate aéroport national ya Bunia ekolata elamba ya sika boko kisipe bote na misala promesse chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na boleki na ye awa na mois de juin ya mbuleleki pona ingénieur ya société Mogaba Construction misala oizali ya kokomisa monene pe kopusa piste ya atterrissage wapi alobi nyonso elengelamaki déjà mais matali technique esengeli kaka lancement ya ba travaux po babanda. Pour na sikoyo, ezali na longueur ya 1850 ou ezali permanent. Il faut prolonger 650 pour na total ya 2000 mètres. Largeur ya 30 et sengeli ba memayango na 145 c'est que babakisa 15 mètres. Gouverneur militaire ya Ituri asalaki descente sur terrain pour na kota lolenge misala ekosalema. Province ya Ituri ekotombwama pona bien-être ya population iturienne kolansama na souhait ya président ya République Félix Antoine Tshisekedi et rassuré lieutenant général Luboya Kasha Majoni oyo ayemoko ko rendre compte ya misala oyo elingi banda. Pona ye azali komona avenir ya Ituri oyo alingi ayana bango esengeli alanda bango oyo aboyi atikali bango balingi ba avancer penza na vitesse ya makasi oyo akoya ko retarder bango na ko créer insécurité ba ko neutraliser ye. Joseph Akilimali, directeur général ya Mongabon, ye a réaffirmé engagement na ye ya ko accompagner gouvernement congolais na esprit patriotique oyo azali nango. Ngonga ebeti. La police ya district ya Moamba uti bongo tia maboko na ba civique topé bato mabe oyo bazali bongo sala désordre na commune ya Kisenzo. Eli Konde pe Irene Boulembi bazongi suspend bino bolanda. Bazalaki déterminé mapinga ya la police ya district ya Moamba oyo ekambamaka na colonel Freddy Lifenge wapi objectif na bango ezali se moko ya komettre fin na bakuluna pe na baekiri oyo ezali kotia désordre na Kisenso mingi penza na bakartier oyo ezalaki déjà ciblé totangi mbuku Mbanzalemba mpona kotanga kaka wana lokola bazalaki déterminé mapinga ya la police batiaki basusu maboko wapi bakendeki na bango nyonso na lombango na sete ya Kisenso esika bazwaki motuka mpona komema bango na commissariat la police ya district ya Matete boyoka ndenge ngonga ebetami 4 quartiers s'il vous plaît oyo ezala 4 km² nano baza to exploitant bien te bozo bezaki mingi bazobunda bekiri de risque libolama ekiri zone rouge yango tokotaki côté intendance tobeti jaga malolo na batu ya Kiamfu na batu ya Jamaïque leto koti terrain accidenté ya Kisenso to bani ko sukola bana wana wato kangi bango ti na commissariat ya Kisenso 1 leto commissaire au phénomène oyo ndenge ezali kobota toujours comprendre te mais biso pe tozala nsima bango opération tosala lelo ya grande envergure chaque fois tozalaka na terrain monaka ndenge tozolanda bana wana tozokanga bango tozotinda bango bapake oyo tozokorekete kaka bato akokende kochange bango bazali te so bango batiki te biso mpe tokolemba te bango bango chaque fois nazoteya bango oyo batela bana
bana bazonga na nzela ya ndako tokasa mwa entraînement na homme trans tuka tosali physiquement kasi tofungoli bamiske banzoto ezalaki kokangama soki banzoto ekomi souple bantuka tosepele yango Gonga Ebeti. Awande na zindingisa kusukisa édition ya samedi 28 mai 2021. Merci une équipe technique nyoso yesunga kingaye mokolo ya lundi ndeto kutani susu pona basango mususu ya Ngonga Ebeti boboto o mabota mabina.